Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazala moninga na yote. Papi Gene, nazala moninga na yote. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yote? Est-ce que nazala moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Omoniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, wana 1 euro na poche, obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Topasi binombote partout, bolanda kabiso na tolobe la vie officielle. Merci na confiance bolingo bozalaka nango à travers bandeko ya bino. Émission, je crois que bandeko bazeli moi trop, bozeli moi ebele, na ba coup de fil, bato ba bengi un peu partout. Pour na koloba suite il y a émission salakina Charman Issa suite voilà suite tangonde to salango lelo Washington merci na yo 4 fois prêtre merci na Pinoci Agostino Eric Shimanoka Jerimbo na Canada voilà aux émissions yo bato ba kenda sango bano ba bima o ba côté esprit ya nzela bana valeur bon on est bien important cette émission Didier Yi merci Nayo Platini Chipamba merci il a dit il a fait il a promis il a réalisé Jean-Claude Mabanzo yo le que soit problème mutumo azata na 1 euro te na poche na mais abeta lisola chemise à 1000 euros nanu na monate yo faut que retraite mawatro parce que cotiser pété donc la retraite bon yamba ote yo mawatro Émile Bamba de Zurich merci na Zinago de Makulusu hein nazomo na lisusu il paye Diego Kao de London voilà na pesipe mbote belé pa ya Mosali na Nzambe Alain Soulé hein Alain Soulé mbote na yo ebele il y a bien que nani apôtre hein? Voilà apôtre Alain Soulé ngabé ka Mosali na Nzambe pour vous belé à ville voilà alors nous Charman Issa Kalissa Tomeka Solola. Ciao, bonjour. Ouais, bonjour. Papi Gene tolobe la vie. Ça la moninga na hote, ça la j'ai toi ni. Et ça la bon bon, les amis ni pour la contre molema. OK. Mais en tout cas, net yo moninga na ngata. Non, jamais. Voilà. Vraiment na sepeli makasi. Il y a moto bande émission, bate belé.
namoni ba commentaire tozo c'est la deuxième partie dans émission deuxième partie yango pe nazalai trop pris au bengi ngai ti to zui lelo moment opportun pour na solola yamboto banda to pe sanza me Mexique po ya za mettre à nyonso dans la circonstance nyonso to kumisa ye normal to bondeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, l'aider d'Abraham, Isaac, Israël. Yahweh to pesi au Mexique pour malamu. Merci na souffle de vie au pesi biso Yahweh nzambe na nguya pena ndeko na ngai papi gene Yahweh nzambe te na plateau na ye ya tolobela vie. Kolo yondo salaka d'une tato d'une manière d'une autre. Les loyers peut-être nako édifier mutumoko pe nako pesa mutumoko courage nanzela ya ba épreuve o la kisangai pe totambwisa kingai Seigneur totike mission na maboko na yo kolo tika batu bakolanda yango bazala édifier pe bazwa lisusu force na ba pasi pe ba difficulté bazana ngo na bebisi nyonso ya ennemi o ebundisaka papi gene pe na émission na pe ekufa na kombo na Yesu Christ masieza la nil sans effet baninga na yeba kuya tolobela vie komata parce que za chaîne o ya nzambe batu balanda mingi pe batu bazalaka édifier pe ya nzambe bazwaka courage pe information ya malamu kolo bandana biso lokola alpha lekala lokola Emmanuel succès na biso lokola omega dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth amen amen. Vraiment ndeko nanga na sepeli makasi ya liboso merci à toi vraiment na pesio na nombote papi gene avec beaucoup de considération parce que bana Brésil baibisanga kaka papi gene bana Brésil papi gene yeyo bozolo baoya koya yeyo na tindeli la PC message na bino papi gene Brésil bazela kayo po tolobela vie meloba makuna shinta demuta na pesio mbote na kati ya Brésil vraiment na sepeli makasi na PCP apôtre Soule apôtre Ale Soule na kati ya Maison Alfort na mama na pesi mbote na madame na ye vraiment nzambe a sala vraiment ya kokamo parce que aza mandeko longue date oyo yesa biso na sikoyo Charman, émission tout ça là qui première partie tout ça là qui est-ce que vous qui vous suivez par retour non? Oui, bon, première émission tout ça là qui d'abord on est à vie privée nangai. Je crois na qui ko étalon na télévision pas maté pour ezana bateau pe bazo le kanzelana pe bazana ba vision le kanzelana ba yeba ba difficulté na ba souffrance et puis na ba avantage ou ba réalité anzela alors batu mingi baloba ki akoma yo espérance à vie na yo zo pesango boye makamuso loba ki ebetsa ibiso libaku bon mususu pe baloba ki non il faut le ka deuxième partie parce que monsieur eza malamu bon ba o ba betsa libaku bolimbisanga parce que eza vi na ngai na epambate nazali pasteur naza pasteur mais naza na vi na nga pe privé oyo na koyi ko édifier ngo pe na ko pesa neti exemple pour na batu ba comprendre eza pe na batu mususu o ba kozwa ngo na ndenge malamu bato ba ozwa pe na ndenge mabeza ndemo pe na prédication pasteur atei mais batu mususu ba na contexte mususu batu mususu pe édifier bango vraiment ba o ba betsa mai libaku bolimbisa ngai bazo ya manga na titre ya pasteur te na titre ya réaliste ya liangando ya mwana libanda donc président bana libanda président Sami n'est pas na pêche bambota mingi voilà donc lui c'est Charman Issa batu mususu ba bote na batu rigueur te parce que mamboto salango c'est ce sont des vécus des expériences vécues makambo mutomona to partager ngo boye po on m'a levé tout ça bimo conceptionné za yangai mais attends Charman to mero solo mke avant to kota na deuxième partie et puis to rozonga moi c'est mke hein pour to na deuxième partie tant bato balobaka ke baya potonzela makolo ngana ya avion tant oyokaka bato baza ko sadi to benga ngo ko dénigrer bato na sens wana netika ke no ngala ya avion ya nzela makolo pona yo bato bongo jija bango ndende bon vraiment na jija bango bazala na moi ignorance moke parce que même ata adage moko le ba tout chemin mène à Rome
tout chemin mène à Rome. Ezateka nzela avion, ezanzela tozana nzela ya avion, nzela makolo, nzela ya bateau et puis nzela ba boitou et puis nzela ya ba mituka. Alors nzela nyonso l'essentiel o ezalaka na vie ya mutu destination. L'essentiel est à la destination, ezalaka parcours te. Bateau ba en avion, je crois pour nangana mona baza un peu limité. Bo excusez nga bande konyo so boya poto na avion, beaucoup de respect bo dépenser ba mbongo, bo matape na ba première classe, bo yape na ndenge ya lix, bo test baza ko servir bino. Beaucoup de respect vraiment. Bande konanga nyoso ba diaspora na pesi bino nyoso ba mbote, nzambe ya pambola bino. Mais bateau ba ya nzela makolo, baza bateau yo bateau ba ya nzela avion il faut ba respecter bango. Parce que mutu nzela makolo aza une expérience ya ndenge moi mutu avion te mutu avion matika nzili pamba la moko Roissy ou be Orly mais amonire mais mutu nzela makolo ba parcours wana kuta l'équipe ba mboka Afrique eza ko partenir pe na géographie ndenge totanga Afrique à découvrir ba mboka belé puis na désert à découvrir yango en plus de cela ba réalité oya omona na esprit oya kokotisa ekoleka mutu oya nzela avion soto komi na poto omona bato ba ya nzela avion Auzambongo peut-être ça ne dépense inutile pour amoneli na opacité mais mutanzela makolo alala libanda apola bambula alala nzala donc bakambo bele yela ye tango akoma na poto akolinga ta zongela tsu ba ventir pour amona déjà ba pasi ebele aoyeba ko économiser ko investir donc je crois bato ba sala ba makambo mingi ya bato ba souffra bato bana ba via ba bole puis bato ba nzela makolo parce que azada na idéologie souffrance il faut construire pour agno comme voilà. Donc tolobi bongo po na yoka ngo mo trop wa mutu mususu aza so yaki bongo gloire à Dieu. Mais bato ko kansate mutu nyoso ya nzela wana azanga kimbongo. Donc moza ba ignorance mo yo. Bi ko kansate nyoso yaki wana za muta contre tenté. Mutu su taza mutu kutu aleki kutu na yo mutu zaki wana mais ya lingi makambo wana. Po ebele mona ba clochard na sutu mona awa libanda. Baza bana contre tenté musu na bana parler pena ya kati. Donc mais ya lingi ne vi wana. C'est normal, voilà. Donc, alors, tu continues à la deuxième partie, tu as sali une émission de Bisson. Ok, merci. Tu as repeté l'absolu solo, il y a Lagos, nous vivons à Lagos. Mais au début, ça bisoté tant mbongo yaki. Après, il y a un master na bozala ki ndenge nini, mais quand on absolument ce que moi reste à vie avant comme chef. Vraiment, merci à Lagos, hein. Merci Papi Guéné. Vraiment vie à Lagos et là qui vit moko très difficile quand on est au la première partie ba réalité zala qui est belé donc musu peut na okokapete kosil sangopo toujours beta kaka les parties essentielles pour batuba so moi idée mais normalement eza histoire moko ko zwa bible mobimba et ko zwa page net ya bible do ba chapitre belé si ya mbula mais ba réalité on a mona na Lagos ezala peut-être mona master musune master mobo na bakenda otala kota tokumbo master wana na ki otala bataki maya fufu bataki maya fufu na ndako ta ona komi master na minga azala réparateur na ibise master ndeni bien wana ba reçoit pétrole wana ba reçoit pétrole oh ya réglage voilà yango vraiment yozanga ndo mais bien vraiment master no ibike ta ona koma boy mai mafufu Master na tauna ke ko sala petit besoin abomi moto abomi moto to vanda ka to sola mamona ukaga ye mobi même ngwe so to kate boyende nini aki otala bi pétrole silaki ma fufu na te pétrole silaki mais ce qu'on a oliande nini abi ndeko za na chance te na ngina lamba fufu mais pétrole sili ngape sko ateloko te nzala banini oh master sali ja abomi nini abomi réchaud pour maïto kate tala mitema batu mais bino mondo kende restaurant c'est na bino parce que c'est na bino déjà biso kuta bongo la passion qui prend na ndako mo balambelo fufu batiela yo impossible bon on est commis déjà les gosses déjà commis moi bato ba comment comprendre que via restaurant et ça via dépense makasi mais votre sombi ba semoule to sombi ba nini to tena ndako donc on a déjà moi ba moule moi et poussania donc ba 2000 pardon ba 97 98 99 master na sali je bongo siko na ko mona moko
Nabi master peto le silande na simba bote ko simba te tika ressource simbi et pelal souste. Donc na ko comprendre esprit mo moni esprit to ala na Congo. Na libande zalate. Neti ala omona ba master tukola carte ne ba dake beloko. Master nga dake na pesi mbote na Ngola. Dake beloko toke pa na bango to zibiloko toke pa ba lycée Boembi to ba Abdul Wade master ngai to zibiloko to santi biloko il y a 4 parcelles il y a 4 amis bozo d'amis ensemble amour wana soki ozana nzaloke pa ba master o le popiso kola bongo lelo pe na Congo koma pe l'esprit mabe banda ba mboka ya makambo ba poison moi ba tupe ba komi moi ko se méfier na makambo siko ba viana na libande zalaite na libande ala galère mutu musupo mona zana mbongo maliya kufa na mbongo na ye neti master moko boye na Marina 65 master wana côté ya océan Atlantique na Marina master wana na Marina master na zobela gravement malade disco ba voyage à la été nzoka master azwa vraiment mbongo do $3,500 atango na quiz akanga scotch à chocolat donc akanga maro scotch ya chocolat donc il colle donc beta scotch na quiz c'est quoi beta scotch yo cycliste la beta scotch yo mbati donc oye bateke master les gars poser la donc banka muté comme quiz le logo un era donc azo senga un era master na bon pia wata senga oui master na tombé malade mbongo ezate ba master ne pe ba mbongo ete ba bibo ça va ba benga président ya colonie à l'époque président colonial et président Bing ba ko benga maître Bing to pesi mbota lianga no solo ba ko benga maître Bing sikoyo colonie a coloniser a kodise mbongo ba jiba memi hôpital master na ba memi hôpital master sko ba komo traiter comme sikoyo pour ba sukola ba bino ba sukola parce que sali moi quelques jours au chocolaté master balongole bilamba likolo atika na kilote balongole kilote atika ya cycliste balongole cycliste te bolongola te botika ngabwe na cycliste bosukola na cycliste mais comment ba ko ikolongola au cycliste te il faut ba sukola o mabia banika yo master te ndeza na botika sona okufa kana cycliste na ngai nzoka bomba kifunda scotch webi ki ko arriver te baya ya pene pe balianga ndope mitupe chauffa nango badi ba benda kaka cycliste boy ba moni scotch à chocolat mais yo ndeni na scotch boy ni no te na zokaki mais soki ozoki bakanga ka bandi koma yo koki ko kanga cycliste na quiz pardon comment ko kanga scotch na quiz ba benda ka scotch boy chasse tala ba dollar yuza na mbongo zolongo kufa zobenga colonie ya kosunga opona ni motema mabebo tala niveau ndeko nanga mbongo zolongo kende poto siko olingi okufa mbongo ana etika siko banani ba oliango yo moko lingi ko traiter vie na ote obombi la no mais aux autres la espoir et ou t'es pas bateau mboka balianga bon tala ba réalité otokuta nango na Niger donc ezape na pasteur mususu pardonna ni abemo bwazala iwana na otanga kombote pona respect abena banda otekela batulokuta donc azoteki ya batu ngunda azoteki ya batu lokuta otobenga ngo ba épître donc yema la maman épitrologue industriel donc soit bétu industrie donc eratate sikoyo abanda oteki ya batu industrie soit teki le industrie donc il faut bête industrie babando bengo papi gen l'industriel l'industrie za lokuta donc lokuta mo eratate so ba bétu yango en tout cas faut zoyo to no bengo industrie on muto skazo pratiquement bien industriel voilà neti papisiana Londres papisiana industriel to pesi ombote ndeko papi sikoyo ko arriver bandeko so babeli babanda ko kende pa ya beana au pesa bango ba stratégie no za l'hôpital lobo za l'hôpital ta ba tina mbongo bozinu mbongo odame bani pona souffrance siko ndeko mo pe boye azala na mikila kitape kine ba sala pe ba o akoka o sala yesko yo Lagos grand frère Nal Boswaza aîné de la famille azala na mikili siko ya mwana suka siko yana tindele mbongo adama tindele mbongo adame yaya pa baye ko arriver siko yaya bwakisi siko espoir esate tant yaya siko bwakisi ko arriver fu asenga siko yo lokuta donc il faut que osomba industrie
qu'est-ce que pas béwana abena ki oteke le kuta ni atekeli ke akufe bembe na salle des morts Yemoko vianga. Yemoko véwana. Ah oui. Yende qui est na bana na vianga na VS comment on attend de VE na Z voilà. Bon, donc abena tekeli le kuta bi do ndezana indistra suko beta ya anoke okufe bembe na salle des morts. Alors, tant que tu es dans la salle de mort, il salle de 3 jours, mais colonie congolaise est 5 mbongo, mais il faut y aller dans mon pot et bembe ça n'est qui taquine. Si vous avez un côté, pour y aller dans la salle de mort, on a un peu na obété là, mais na un pourcentage d'anga. Abéti ce que yo. Et l'industrie n'est pas yana mikilinga ngra na nongai abentel talaboye tant que tangi komba be ya pas considérable o maiza maloba makamuma solo zo que industrie aoye biseno tala le kinayo akufa ki ça fait 3 jours et mes na mort il faut ebima pour kende kin colonie congolaise et 5 mbongo membongo et kokakite et zo senga $3000. Il faut bembe kitakinobi. Ah, c'est vrai. Zelananu. Akati maman abengi père na bango na kinobi. Non, papa tala mwana na yo suka. Akufa ki de bembe za salle de mort, ça fait 3 jours. Eh, père tanka yo ki sangoana bo. Apike crise à solo. Père akufi à solo. Abo ma père, mo so les gars c'était abo ma père. Eh, abo ma père. Yeah, akipa italien ko. Wana babenga ngo industriel, industrie à suka. Donc wana ozali sona lokuta mususte. Oko sado wana mesukipo ozade mowe. Soke simbi sepela, soke simbi te okufi de libela. Si ko gafa netanga bengi père daye ayet ko kozongela be wana non ndezana ta na bengi père na minute père akufi mais na zoti na mbongo po pesanga kombo ba coordonner na tina mbongo po ebembe kitakine lobi pe ya yatindi $3000 tant $3000 et abena bengi ndeko wana zui 2000 apesa 2000 na ya pourcentage ndeko wana zui 2000 wana abandi ba bouffe boum kolia balar akio bala mwasi ya nigériane asombi maba congélateur ba teva minene na ngombola kunki atina pale ambiance et bemba papa kuta okipete ke papa na kufi et ko arrivé que mbongo silite mbongo silabi na minute ape muto sunga zati fona c'est quoi il faut kana c'est quoi na kufaki fona c'est quoi webi ke momina kimie ba ya pe donc ba moni kazwa ki mbongo aliye moko ala ya ba boaxe ayo benga ya na ye oui alo nani onga yentel Vezai musique à Congo to voilà na esika moko vio ni sona bien vela na pesa on te montre na ya rali pesa na moi ça va montrer oui nzamba zalokum olingini no don yaya ezalaki mana la na salle de mort mais après 3 jours na bana bouger ba réanimer ngai na c'est quoi qui ti na uti na ba moment moko ya ko se rétablir mais siko vraiment nzoto zongi vraiment moi qui mi alors na minute oyo na se rétablir na lingai na zongi sa contact na yo yana lobi ngane na za na ebi déjà c'est okufa et bembe na ope ekitakini po na tina mbongo bembe kitakini donc yo za mo we ngana mutu ya bongo yeba makambo salaki wana papa akufa donc na minute oboma papa ya solo et yo kufia lokuta bosana ngana vie na yo ko tikala tsuko yo kana te ko sola mboka balia ngando donc itala ba réalité oyo eleka na donc ça ma passe voilà. Alors Charman, je crois que Bandeko Bala Dabiso, l'isolo Charman a Betty, naibi vient nanga personnellement naibi donc ndenge Charlo bia batbando kitakini kala batomiki la kala bando kitakini teni mola naibi sa oti manzeta comment manzeta nazo pas vieux wana petioke mikili obeta manzeta kuna manzeta bato achaka ba publicité na donc vieux wana beta na eta to ka lisolo wana plutôt vanda na donc na ibi solo très très bien on les ali ma solo to ba réalité to kuna ba Lagos wana donc on sait que mutu mo boy mutu azo boy opesa o kasi industrie suka David Mombele venga na betele industrie ya so do betele yeko to ba non industrie wana na tongo na ba Cameroun na Douala na betele industrie David na pesi mbo de belé alors tu as mes compétentions solo suite il y a EV parce que dans tout na ba obi EV
Gabi omelaka masuba soki nde sonde je crois qu'il va bien so ba landa ki yango mais masuba bien des remèdes so le big saka yo bino bon ezala ma réalité ngana koyi kokosa te ngana mosala nzambe nazwa pona édifier peuple preuve ne pe nazwa covid na beta lisolo nazwa covid na Brésil mais na mele masuba na amo pendant 3 jours soki na yo ka ngonkele mais nalinga omela yanga imo côté net il y a na mela mutu mususu bon et puis moi si na ngai à l'époque pe to zala na biso pe ba païen to yeba makamute donc aza moi si na ngai masumba na eso il encore balia ngando oui donc ba tu peut-être pas tenir mais comment lobi o masumba ndeni ni yoko ekote kango ezala combien de litres mais na désert ba ebité ki ata goutte ya mai to tanga histoire ya Lazare na riche bakufi kola opesa lisese Lazare ke et pas Abraham na lieu de repos riche akeli felo kuna moto riche olela lobi no papa Abraham pardon yebisa Lazare atangiselanga ata litanga ya mai guta mai parce que awa moto eleki ozomona eza ba réalité na désert guta mai ekoipe o sauver yo si donc eza ba réalité donc eza ma histoire vraie na beta ki mais mutu na mutu ozongo na contexte na donc chairman omela bena oui ko suite arrivé daki ndeni parce que batu na suite arrivé bon eza ba histoire eza le passé na ngai avant na se convertir nazalaki d'abord païen alors makamwana na omona normal yango nazo beta vie eza histoire ndenge pe ba pasteur mususu pe David vit na ye mobimba na Bible eza histoire na ye que abzwa mwasa mutu akenda ko donke mwasa mutu azwa ya tia ezemi eza makamwa mabe chrétien ko sala ngote mais na Bible ba komi yango parce que eza parcours ya vie ya David ozomona yango bakomi na Bible ba biso pe toza ne moye bakotsa ba histoire na biso ba livre te na koyi ko italango boye na télévision batu ba yokata parcours pe ya vie na ngana histoire alors evetango to komi na désert ne to koti Libye to koma Libye to kende pa ba Nigeria ba yamba biso na kana bango vuma ba Nigeria ba alaki bien organisé alors ta ba yambi biso na kana bango et ko arrivé que ba bino il faut bato bakota na prison pour batsala ba kaso na bango ba bi ke bato nyonso ba kanza makolo ba yaka na ba drogue siko ba kanisa ike pete ngai na melaki ne na mwasa nigérian yebe peut-être akoyi ko mela do ba kotinga na prison na kaso mibali ye kaso basi ba melising biso ba mentinga javel na tamuke bo libumo baluki pa na sali nasali toilette bazui ma toilette dans batamizango mane na ngola baloba batamize batali bo bamone loko ya te ba beti nga bambata batikinga yepe voilà gouvernement donc président ba gouverneur ba mila mani bazama bien organisé très bien koleka biso to ala na organisation te do mutu abima na ndemo pena basal na nzambe donc mutu na mutu obima kaka c'est proclamé au boye bon Congola kenda deka bongo et ko arrivé to bimina eve tangu to bimai wana ba PC numéro na chef na bango a PC numéro de téléphone to kesiko na et pas na biso sko na kan to luki pesika ba Congo e bazato zala pe na moi ghetto na biso to bana obenga ngo Tour Eiffel alors mutu alai wana alai président ghetto na biso alaki Guy Amisi la lumière du nord Guy Amisi na pesio ba mbote ndeko nanga papi gene atuna ka omingi Guy Amisi ouais vraiment mononat vraiment sikoyo ayambi biso vraiment ayamba ma eve très bien etika ka congolaise ba congolais pe ba iwana vraiment ba biso na ghetto moko ya ba couple ba kabula ona ba drabo na ba dra to bandi fandana ngala ko mobimana na décop ko laver ba car eve na sima composer a composer numéro ba Nigeria wana o ba pesa ki ba peso zawa ya pesa adresse ba Nigeria wana ba na jeep pa bazwaye pa kinda o moi ba sa ba Nigeria ba sa business donc bango mabalinga mobali fu makambo ezate donc eza mapasi mais basi na biso bala pe na amour sincère malgré ba poto pe na moi ba mrema mususu alors fi wana sikoyo akei tango atia sali 3 jours moi pe na benga ete moi pe ni te na mona yo zonga tango ebo tokuta na yo no vraiment limbisa ngai na kuta na bandeko na ngai ngape na yaki luka nde mona yo na kuta na circuit mo bona minute oyo
naza na mwa mbongo mo boye bapesi nga 5000 mais yo zwa 1000 na ndenge ya récompense ndenge omemaki ngai libi nde toyaki nga bitin nga na memaki yo mpo yo pesi o récompense nga memaki yo po yo ozala mwasi na ngai tosala vi na biso keno tokabwana yo pesa mbongo mpo badepense onga mpe nasali yo ekokai nango na oyo te de préférence zwa mbongo na yo kende neti oboyi na yo ngai tosala vie kende na yo na vie na yo akenda bongo nga mpe natikali mpa tozwa circuit ya babato ya obimisa babato kende Italie nga na rasta rasta cache-moi alors tu ko wana il faut savoir make it go no bien na bise so kende na yo kende na make it go I don't like again I don't like sofa go I don't like die vraiment pas si mingi neko alors tozo c'est comme douleur bah oui ça comme histoire donc nga pe na ozwa circuit ya bato kende Italie na rasta to kitabe na David Mombele David na pesi mbote Greco alors tu quittes David Mombele Teddy Mola à quoi ça sert Teddy Mola à quoi ça sert Arche de Noé toujours grand prêtre Mikile on a quatre Mikile deux fois sikoyo tu na ipe ko kitsa David Mombele na moi batu mususu pe ala wana oyebi ke libyen to pesa ye 40 000 dollars et pas passager libyen na zwa mbongo po aya na bateau atika biso na moi tranquille au mo esika kenda bomba biso pa libyen na kimana la tata sangwe libyen kimala ngai benda okimi tout la mwisi ndeko nanga rasta bakanga ba beta neti mwana muke akoya la goni ngala kimale pa ko arriver sko yo na komo yenga ne bandeni ya osala jo mususu gana emo boye apesa ngambongo lekina voyager azala na mastane na nzela ka ba ofile biso ba ofilenga pa ba moninga na kotika na magasin mo boye gana yango mastane ya koti nene ni bien yo sala basi ko ya ningabi oui nazala mbongo mo boye awa na pesa opeo na voyager ngabe a problème ya talaxi ngambongo ngabi cop ta ngabe ninga to bimi wakanginga double papa na kwa ni mwana mukibana bazamana na lataki abandu beta ba sabona mona bengi ba ya ebele bakanginga ba memanga iti na bageto na bango d'ailleurs ba betanga danser ko moko lobito boma ete omoni muto azaka ne loko nzambe ataza païen kolo yeso akoluka il faut ba promesse eko kisama donc biso mato alai batu ya promesse yango tilelo to zanvi na leka ba mbiska de belé oyoka ba histoire alors moko lobite a signé des charges qui a ozong sambongo après to libéré ya zong sambongo ta ogana signé des charges batikanga ndeko nanga benda na bimi Algérie Libye et na bimi Libye na bimi Algérie Maroc na komi na Maroc pa nde pe na komi na Maroc na Magnia na ekokuta moi organisation ba congolais na okuta Serango à l'époque ya lay Charman Junior King pasteur Junior King na Royal na pesio mbote ndeko nanga na Rabat oui alors église Midi Miracle na Maroc ouais pasteur Junior King alors pasteur Yves Nima vraiment ndeko nanga Collins bambota mingi ndeko Collins alors et quoi arrivé qui est ayaminga biba on est aux mbongo te et yo zande ko na ochoka na convoi pour bokende tozi convoi na tolongwe magnia Oujda première ville wato beta makolo ti Fès à partir à Fès ko to ekokutana na pole kwa nzambi na leo na pesi mbote bodri mutu Code pin bambota to kabie bodri mondeke kabie mwana ndeke bambote bana basepeli voilà na kuti bango siko na Fès ale batenga na convoi bodri muta memanga na zamba ale to yoka ke batu bazokota na lab jacket na Ceuta dans la frontière Finidec na Ceuta alors Finidec sikoyo ngana ba bisinga neto na mbongo te soki Rabat et senga ifoza na chef na potati ne mbongo ube na kin moi famille beba ti ndongo fofuta pale nga siko na kin famille pauvre na miki le chef azate ndeko na bina osane me vona ke ga okufa na zamba ngo nde batutu ba okende ale muta ome manga na zamba bandeko bafutelenga mbongo muke bazape awa pasteur JP Kwalu na pesio mbote Jean-Paul Kwalu na pasteur Désiré Likongo na pesi mno mambote
baye kofutela mbongo mwandambo ba bodra me minga tina zamba tato comme na zamba ezalaka na donc ezalaka na soki okomi soki oza na mbongo te batie bino na liste mosusu oza mbongo batie bino na liste mosusu alors bato bana mbongo te basala ndeni soki Charman azwi pouvoir acheke 9 personnes 10e personne ye moko akie siko tango babando cheke bonga siko liboso na ngia laki Filimu Mbafu na peso aza awa na pa Filimu Mbafu bambota to ve na ngai siko yo yena na Richard Lukoki Richard Pazao bakoma siko liboso na ngai ta siko yo ekomi siko moma ba basala bango ba bito sala te me photo kende isa yozwa relève yo pompeka biso toke yo tikala alors premier convoi na tiniki 35 personnes ba côté na oh papa Lupemba biso to bana Lupemba partout au tia makolo epesa mila biso mais na eba écoute te que parole wana la na Bible que partout au tia makolo epesa mila bino mais na oye bango ziko parole wana et ça accomplissaka vraiment na otanga na Bible la livre Josué alors sikoyo otiniki 35 personnes 35 donc bakata grillage ba marocain na ba espagnol ba sala contrebande donc ba koti ba chiche ba noana bangwana ba koti titango esila trousse tikali vide na ngambo Espagne ba ina zambe sika to alaki ba bino bo pesa biso batu mutu mo 600 euros ngasko na pesa 30 personnes batu sko ba kenda to batu ba kota en plein wana batusko batikala zamba feti lobi na ona bimi na someli na tindi po tozala ba garde corps mando ngama Charman chef ya osakanate chef mando ba garde gozo sadige ozi mando kone yango skweti na ngala na one wana na peso wana yo mo mikota ite ngamo na kota ite parce que na o comprendre que potongo eza nango fele na okota eza na facilité oui siko bambongo na juisko batu bakoti 35 ngana kosi kaka 20 bakoti 15 wana sko na kosi ba bango mbongo wana tika sko communauté tata tolamba nzungu munene ya madesu na fufundo na ulesa ba 300 personnes na zamba finide to sala mabanda ko ba ghetto mama ndeko nanga batu ba congolais bango de ba obomisa yo Kongola za mutu to bino ndenge ozawa yo oza mystique do bato ne bakoti yo ko eko kendete parce que yo za ne Moïse na biso il faut ka kotika la biso to konta yo tikala yo lia ba mo otiki ba bebe na poto papa we bele ndeko nanga ebele ba 20 personnes 20 quelques fele bazape bazola nanga bazoyo ka ba ope bayebi donc bazé bela deuxième convoi qu'on a tiki na la jaquette ba 10 personnes nanzela ya grillage baké 25 personnes bakota papa zambe ninga batu tuna rabe ninga ni Charman niza azuko ya ko sakana batu pe ya Lagos oh alenga nuna kuna tata batu bakomi ko ya isa mutu zambe komi inonde ndeko nanga siko succès na nazotala na ba mama bana na basi na mibali na mikolo respect ka Charman isa ndeni ba Camerounais bazoya Charman isa ba Ghana ye ba Guinée ba Congola Brazzaville ba yena komi pe gouverner bango ndeko en plein succès donc ngana bia malo ngana na simbi Maroc na komi momo no nyolela bo 200 euros na kabeli yo on a un côté na famille na ma crédit 1000 euros na otia crédit 1000 euros na téléphone makambo no lo babandeko baleka na zamba 10 000 dirhams 10 000 euros 10 000 dirhams à l'époque na tondisi skonde eza no mona peut-être 100 personnes baza ba mbongo te bandeko bana pote fu babenga omona sko bakomi ko benga obengi ndeko no ya telanga mbongo na kombo boy ya telanga mbongo na kombo boy ti crédit ne silo moi lobil suna tel soit 1000 euros donc na zo dame omona peut-être 1000 dirhams to 1000 euros 1000 euros ma ya euros ouais ndeko nanga ya euros bambongo ya osana bungsa bambongo na zamba bambongo elimo à l'époque bandoki bazwanga mbongo wana ndeko na ngai nazo batak moko spirituel ah bon oh visa vibre ndeko na ngai ibu vraiment ibu na likolo na butu na désert na bimi na sa petit besoin ibu vraiment a beti ma cria ibu na a flashelinga ma flash manette ya torche pa ndeko sezo ngana elongi mena kufezwanga liboso pa ekufi na tali bwe na oki mamo
Ibu apumbwe. Na obi yo kebo kolianga ite okoka nga na mwana muteke okoka te bo tata na nga na mama bakufa batika olianga te yo okoka te donc nazo batake beleti e koma na suka pe coopération bebe otindika batu bazongisi bango bato asika baye na mbongo bo mona na mbongo wana na tindika bato akala après na tindika bato asika omona mbongo bato ya sika ekoti omona na tindiki bato déjà bandibu de bazimbongo na bango tinga bato bazongi do makambo ekoti ti bambongo ekosila na caisse Simon Nzoko Munzo na pesi mbote ndeko nanga Simon Nzoko Munzo na Tunisie na pesi mbote Marcel Oshima bambota trop bakese nanga bango wana Simon na pesi mbote qui sait le gouvernement change du jour au jour babita bakanga ki ça ne bakanga on papa congolais papi gende papa poto mbonga na mboka na biso eza prière te eza de délivrance muté mabe moi vie moi mukolo mais ali va évoluer aucun retraite te Congo po bonga eza prière te parce que tozana ba prière o bazape ba pasteur pe bazana ba onction ngala mona parce que ngala bongo mai na combat spirituel na oya kolo yeso sala délivrance ye mokome mboka po bonga ko esenga mentalité na biso changer tozala na amour Kongola mutu te ndeko na ngai soto solo la kaboye zaka kapo to utaka mboka moko choix pesate ata na lobisio to zaka bosana ba bien fait au sala tata ba bosana bien fait na lesa bango na melisa bango na kapela ka bango papa mbongo eba koko ba eko comprendre que na mbongo wana pe to kundai na mabele e limwa to mona ngote tata ba eko baiko kanganga ba obinde zana na limbongo na basi na koma ko bima na basi abatu batu atinda basi na bangwana ngana na sida basi nyoso ba bima na pesa bango sida tala congolais a créé le Congo wende ko na ngai siko na minute yo ba obi futo bomaye poso to bomi été biso to perdre ne to perdre ba mbongo mieux voyez pas perdre vie na ndeko na ngai baiko kanganga basinga babenginga baobino David Mombele David na peso tu mbote Greco babi David Mombele aza petit na ye mtabomba alarto benga ye tata babenga David Mombele aye bakanga David pe basinga na David siko David azoganga bien vie pona ni uzani Lumumba boye okokufa yo mokote onyo kufa na famille na yo na ba bosiko na opesa sango tata bapompanga yi bakanganga basinga bakatanga suki pona bana okangama basuki ya basuki ya maboko jaune rouge vert boucle de oreille ya or papa bakatanga suki bazana muto azana samso kinduki na yena kisi na evana na so ka ba congolais ndeko na nga ba garde corps na ngai pe ba garde corps mo ba changer le face Lumumba bi au poignard ngai donc l'homme qui a tombé na ba changer le face ba changer linga face au nom des zana mutoyo ale ba mbongo na ba momi biso to qui a été futo bomai allez voir je confie na ba master na ngai ya Mombele balingela obul do poka ka bible lobi to limbisa na molimo mosanto azakati na ngai conscience tangai comment ça la vraiment ba mbote na zalani nemi na mutute ndeko bakanganga basinga donc ya singa ba beti chairman singa bakati konvo bakatinga konvo ba fimbu mususu abino boya kufa te pour to pomper essence à niveau congolais tata aboso basalanga bongo yebo trahison ba este ya ba gouvernement ba tena ba poison bazoboma na logique a congolais motema mabe babosani ko tini babosani les bienfaits koti batunyo parce que koti ba poto ezande bongo kanganga basinga ba pompangi sans na matoi a pomper pas na matoi siko nazalai pe païen mais kolo Yesu abomba inga po nazalaki fruit moko naza réservé pour évangile ndeko nanga basisa inga itamba opompe nazo santé onde tol moko bo na litoi isiko sasa na nde tonge beta pa nazo kezo beta ne tol wana ta ezobima côté beti tes donc nzamba te aboucher yango atie ba barrière po percer na bongo ndeko babino to tika ye 5 minutes okufa batika nga na kenda na vanda boy na kufa te koma na butu muto apesa ki idée ba pompenga pona kufa congolais ndeko na ngeloko nini arrivé
na buta lala boye bougie esila na ndaku na ye ndaku na ba chasser peli moto azika loboko abima ndeko na finga nga ya mabe donc moye ku ya oloba na télévision te yo isa yo ndoki muteke mutokolia kaka nga tolinga ko boma o biso ebele ndedi yo inga oboma ngo tuminga loboko ba finga nga ye alors epesi pe batu kobanga ba bino totika eme alongwa na pouvoir avant na ndepe na longwana na bibo obo salinga merci mais na sengi bino pardon nazali suna mbongo te vinange baby bolamu na sala na baby sango poto na kotite bato ba bénéficier biso bato tika tokeli zaka bino te na ngamo pe na kangami na bimi na oraba na sala vina ngai bino botikala ndepe na bima ozamba pe kufati oui zambe kufa kufa ndeko na ngai ata mutu mwatika lokota te o baloba o masole changer masole koma boy tala mobuta loba ko na sima na nga delige kasi loko sala bipa masole changer na Maroc koma ki na côté ya Melila papa na bimi rabat na Kefez vi nange baby vi et baby na okota poto nde nini bato na cheka na Zamba ndeko mona benga na bise ya nde ni na souffrir fort awa na Fez lukelanga même ata 50 € pona lukatana lukana na sauver wende kona bisa yo isa yo oza zoba yo bonga te na vie na yo et pour okota poto te muta loka papa kendo fele o fele ni un euro excuse abi muta loka yo akufa moye yo kota poto te moye bonga te souffrir bongo eza malédiction na yo musanoka ko bima na basia batu musanoka luko sala boido luka o supporter vie na yo moko tata na lela na bisi nzambe vie na nge baby nzambe na lai na poto na maboko na poto na poto siko moye pe na senga ba yaya te ba yoka déjà mo ekoke na simba pe mo mbongo na koma bien na o cheke bato poto siko bande ko ngata moko akenda te mais entourage no entourage moi musuba kenda mais o batikali veyo beba ndeko nanga pa na obina osande nini onto na yoki na Maroc na kova na Maroc te soni nde na kyo kita Algérie Mali Mauritanie na yo pe makuna pa na zongeli pe moi cop ya ko kodsa batu Maroc na nzela ya Birgendouz na Dakla na yo fungola cop wana ali makampe fungwami na bandeko na pe tozalai na ba pe to sana bango checking wana makambe fungwami plaire ba komi pe kotindelanga batu ve destin lubaki na Mali ve destin na pesi ombote akomotindelanga ba passager na Mauritanie na fungoli sko cop ya Mauritanie Maroc ngamtu na pesa ngwa plaire na ki okutaka ba ba na nzela avion e kangama ipenzela makolo ngamtu na fungo po biso to ba chamot di désert donc ngaka nzela makolo poto nzela makolo nini nzela makolo na ko fungola ngoti ti makambu pe kangami baby vie et baby encore pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, vie et baby na komi na suka. Oh, Bible lobby. Et siko suki, makasa nzambe yo banda. Donc siko nde sika na yakisko ko sa convertir pour nandimi la Jésus-Christ na longwa musulman na koma chrétien. Wana siko na Mauritanie na siko musulman. Vie siko tango baby. Siko tango zo ba vie beba ki wana na deux fois yo au salaire composé bala troisième fois pour to bandi na Libye voilà Libye Maroc Mauritanie trois bateau nyoso yo cheka wana ta moko visita ka hote papa na bateau nyoso na cheka ata moko visita ngate ata moko pour ba komi ma ba boss misu pe ba payer ba parcelle ba kin ba koma okita ba ki ba zwa pe mikanda mais ba tuna kateke muto akoti sanga poto akenda wapi. Et je crois qu'à travers cette émission, émission de Salio, je crois que tu es bien quand même. Hein? Ouais, vraiment, Nzamba Pambola yo, Papi Gene Olanda Mingi, vraiment, na se retrouvé numéro na ngandenge otiaki, ils ont battu belé awa, bazala pe na volonté sunganga. Mais contact ndenge ba ozwe langue zalaite na nzela mission ba benyinga yi vraiment ba komi pe o laksa bola munde konanga vraiment Dieu grand o to pamboli nzambe ndenge obongwana okoma chrétien puis ndenge nzamba sali o grâce okomi poto et puis poto pe na komi ya souffrance te
ya nini te nakomi poto fele nga nakoma brésilien brésilien donc nationalité naturalisée donc toyaka wa sans visa donc billet ka aller retour tala ba parcours na moni apasi bandeko bafinga muta lokanga na vie akufa na okota poto te. Non mais oui que yo franchement char quelque part oui que batono wanda bon ko finga de mabe mais oui te batono no mon clarté ata ba ndelo no mon clarté mais comment mutazo protito ko ça va te mêler na poto yemo ndo ko tati yemo ndo ya mo so vando no ko mituna te bon na so na vandi na otuna te entre ta bible lobi muto azali banda yeso ana kufa et puis aza inconscient bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira donc nazala ki musulman na yeba ki discernement te na yeba ki balien te na yeba ki blocage te na yeba ki ndoki te ndenge exista kabo nazomona na be fait bambongo ne mbongo aleli moi 50 000 euros eli moi tokunda na sebo eli moi na Maroc ibu abima siko babloko wana tellement naza musulman na yeba ki nzambe te mais sikoyo bible lobi esiko kosuka esika maele na nzambe bandaka tant siko nde na yeko convertir en christianisme na komi chrétien na leki na ba fernissement na combat spirituel yango sko na eko fungoma makambo na banda otindika batunga mona banda okenete ezalaki molimo ya limitation ba lien omoni za ba famille po na famille mutabima ngai na bima pe jeune à l'époque tala na bima na ba 22 ans na okota poto après 28 ans après 28 ans mais na bima na âge moko ya mukie donc ba 22 ans ba 23 ans lelo 28 ans na ekokota poto ozomona ça ba parcours c'est-à-dire il y a 22 ans après bah 28 ça 28 ans na ekokota poto donc de 5 ans quelques 5 quelques Seigneur quelqu'un na okota poto me na bima 20 na 22 ans. Ah 22 ans. Na okota Seigneur quelqu'un sikoyo na lei na balien. Balien ya limitation, ya pauvreté, ya blocage, non accomplissement échec. Tala kasko biso sko tribu siko ateke bateke. Donc famille maman ki ndoki, famille papa ki ndoki. Donc ibino mo boza papa zate mama zate bakufa protection zate. Donc sikoyo esengi fo lukelo na nzambe ba yaya na ngai esidi aba bongwa naki. Bandimela ide Jésus bazobisanga il faut bongwana po o mona bolamu na vino sko bandoki ba veglenga naza misu kokanga onde ba checking a voile na misu mais ko tanga ndimeli Jésus Christ ezo ndie voile longwe ça nini siko pondela Yesu bon siko na biso na koma na suka te vie baby na koma na suka siko na Mauritanie na vanda boju mo nzale loko liate na misilma ndeko moko po azala na poto ayebi ngai naza checker ndeko wana ye ko benga ngai wana na icharma ni isa naza na leki na nga mwasi yo mto cheka ye na Maroc ayebi singo za na Mauritanie ozokotsa batu Maroc ngabi oui abi na na bandeko awo na kin okitoke ndeko zwa bango comme ça o yana ba Maroc ngamona kita na yana bimisa bango na yo baza bala 5 personnes. Nzoki alaki appela nzambe mutezoli ngeti na ngai me na eba ite eko arrivé na lala mana lota po nazalai makasi na bandoto tilelo me nazalai na discernement te parce que discernement yaka par Saint-Esprit soza molimo mosantu te ba discernement makamuneti ya ba blocage ba limitation nzamba o révéler ote mais muto aza en Christ c'est Jésus-Christ qui révèle des choses alors bon papa zo révéler nga mukolo pe boko zwa molimo ya tata kotinda ya bino boko za la révéler po bo sala makambo nanu o ngana sala te bino bo sala yango par révélation ezana molimo mosantu siko na lotike mutu mo bo sala opération mutu ezate ba pasoli nyonso awo siko na koti na salle d'op mutu ngazo ba pesa nga mai pesa mai ngasko na bisi ba docteur mais mutu okufa bo panzeli bumuboe alors na bimi na zui kopo na pesi azui mai ameli na sutuki bo na ndoto petite sœur nangai moko pe azape awa to alene Mauritanie loti ndoto ke na kitikin ba emilenga na famille mutango uti poto azabo azakune lokote alia ba mbongo ye moko nini toko boma ye ba famille ba komi ko kima kimangai ayibisinga be discernement pesate ndeko ana utindela ngai $5,000 allez na ju passeport na ke Sénégal
po ba vola Congo mingi ya la na Sénégal ya RDC na kiti Sénégal na qu'est-ce que pas ser na ngai ser Nicole Dada ya Nicole Dada na pesi ombote ya na noko na ngai noko Jenny na pesi ombote na mona ko ma évangile oza osala na TikTok na ba YouTube na pesi bino mbote piti na pesi ombote bof Jean-Marie na Bene ba mbota mingi ser na nga Nicole na kipa na ye siko ndeko ya mbainga hotel na qu'est-ce que yo n'hôtel na tiki passeport na billet nga na bimi na ki passer na nga na Nicole or ndeko wana skoyo azali na master nazo bela makasi fa kitakin billet zate passeport ezate essayer fa kitakin ayibinga billet wana na passeport atekeli master na no azo bela makasi kwa kitakin na uti passer na ya na hotel bwe na zalaki na chambre na benda tiroir bwe mikande za as mikande ati mutima mbamwe panzani ngabi me vina ngezo beba kaka ko beba bwendeni na benga master ana bwe telefone kanga mayibinga passeport na billet ndeko na lukai na monete na ki passer na ngai na lali kuna lobi nango na luka ndeko ana zate na yo kaka ko no passeport na ona billet ebimi na aéroport ya Dakar a wezana kin vie baby tsu bien ndeko na ngai siko tovanda na ser na ngai Dada Nicole ana Canada komane canadienne ya Nicole na pesi otsu mbote azala isko osambela na CFMC na combat spirituel grand sœur sko ayebisinga obi leki na ngai isa ozomona teke loko mona vie na ezozanga po yaza chrétienne azala déjà fermier puis aza déjà délivré na ba lien mais ngasko ba lien zananu yango na zo be cheki na makambo wana nyonso na mona normal nzoke za anormal yango na vie makambo ezo marcher te il faut telemela kango papigene faut telemela ngo eza molimo nzambe te Jésus Christ déjà apesa biso bo konzanyo alobi tout pouvoir je vous ai donné pour marcher détruire force ya ennemi loko moko ko sala bino mabete bo tamba likolo ba serpent likolo ba scorpion ba nyama mabe abelo ko mosi sala bino mabe te sko ngana zala ina ngote pouvoir wana ko dominer ko marcher ba blocage ba limitation grand sœur na ngai bisinga lobike yondo za ezozangelo ko mona vie na yo abandi otangela ngozala ina Lagos osima mbongo bonga te Libye osimi mbongo bongi te Maroc osimi mbongo bongi te poto ngo na maboko boko kota to kota poto bakanga ba refula osimi mbongo ko na distraction OK Mauritanie obongi to kansi 20,000 ba opesa ona camarade no ndenge de a consommer 5,000 etika 15,000 soki na bato na kin ba mikanda ba nini poboya otika ta elo te obonga te eloko etika na vino po bonga. Il faut qu'on dise la Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Papa, Natalisco 23 ans na sala na Islam. Natangi sa bandeko a Coran na zalaki mwalim. Ba master belé pe ba kota Islam na simalangai na mombele na ne ba master nanga ba Abdoulaye ba Mustafa ba Pitu mulele ki na ngai. Ngam tu na mema ba na Islam. Sko natali makamwana nyonso na perdre ga Islam boy. Obi na kitima na pema na oka voix audible papa soza nzambo za nzambe voix audible omoika ndeto sola bo mungongo lobi jansi malobo ndeko no ibisio ndimela yango soki oyoki malobo te liwezo zelo na kin mamona sutuki no bi ya Nicole makambo muta lobo yoka bete na okitenga bi mutuma lobelinga makambo lobi na ndimango so na ndimite liwezela nga na kin na ko sande na obi savanga naza na combat spirituel lobi to kende ndenge to kende na combat spirituel ba présenter nga za musulman yo visiter biso bon pe na Islam to mesana biso na ba jeune to sala ba jeune tellement trop nga ku jeune donc ina mesana nga ba jeune ta une semaine don aller na ngate na trouvango normal à partir de Islam to sali retraite à 3 jours jeune à 3 jours sec nga dans azwa délivrance nga moko ndeko na ngai batelanga maboko te alors tu ko zonga na bandisco affernismati na joie délivrance retraite moi ezala wana 3 jours 3e jour ko ba bibo prier to bandi prier nga na sala défi na ibisa Jésus na obi nga na epanoka siko lelo 3e jour mais Mahomet na sala 23 ans apambola ngape na simba pe ba mbongo mais na tika lelo côté neto zwinga 0 net yo change ba via bato na salo défi Jésus yo na Mahomet nani papa nzamba ba défi
au moins ici que délivrance langue zoma ndeko na prier na tika maboko boina ko maboko bandi kangama ko kaka pa na kangami boy na senti neti si mezobuka na pa oza ba témoignage moko terrible neti tracteur etambola ke ye fininga na manzaki koti bando tambola fininga libum pona komo mila shimboki na aussi ça paquet par jour 20 whisky na aussi ça bouteille ma Jack Daniel papa sona langwe ko na santé ma vie yangoyo nzoki ala ipona soulagement mais na zo baté lenga de ba pomo bébé c'est de vie na ngai papa esprit ne bando simba nga ba pomo zo simba maboye nazo sadi muta osimba sko nazo mona ete mo ipe na ganga te pa tango esprit ne bimi na tika le squelette maboko tika ya okanga maboye siko musala nzambe moko semi nani missionnaire moi utai Côte d'Ivoire ye muta yaki wana tango azo prier batu bazo ko azo simba batu ba ko na ndina tata lokolo na pusa pasi mana ko ya aleki ngai batu tu bavanda ngana tika ye kaya hotel monde ko na ngai musala pona isi fem siba kipa mutu te ba bi mutu na muta oluka délivrance na ndene même ata mama olangi na papa olangi ko landa bango te ko tie espoir pa ba ote yo luka ne nzambe na yo na nzela mama olangi ndeko maboko ekanga ebikiti kaka tangu na vandika ba glaçon au moins ba glace mikene ba neige e bando ko yanga ka papi gene na olobela histoire vraie et na misu vraiment boyezo ko bato ba comme benda ba kiti ba okima c'est la première fois nga ba kima nga na obi makamono mena tay défi Jésus na Mahomet yeso bando l'accent ba glace mezo ko na komi mouillé bible mouillé ser moko ya bendi bible na ngai mouillé ba glace me koya oui mama osamba zalai wana azalaki ende kwa mama olangi azali ende kwa papa ude mama osamba leki ya papa olangi ye mtalaki missionnaire à l'époque na Sénégal mama osamba na pesi ombote na bandeko nyonso bandimi ya combat spirituel na Sénégal Dakar na pesi bino bambote wana zanda ko ngana bongwama alors mama osamba ya simbingai abi papa oza nzambe oselo makasi koleka kuna mama olangi na bosa malobote abi nzambe oselo makasi koleka na mama olangi outi na salle des morts mbala moko esprit zonginga na ndoto na lotaki ya mutu wana na petite sœur na nga lote ba emilenga mado kofo na pesi yo mbote vision yo mutu zongo so bosa na Mauritanie na Nouakchott ndoko vision zonginga mamoko na zongi normal ndenge nazwa délivrance na ngai délivrance neti alaka processus nzamba délivringa malembe yeso azwinga a 0 nazongi ma 0 nazongi Mauritanie na kelsu kinte nazongi Mauritanie ndeko na pa mikil to beba na changer numéro pour na 5000 atinelenga na bandela 0 alors après na mati Maroc na mati Maroc ne tuto akokutana bino na Maroc na ba commandant le Shabani bambota to ndeko na ngana Lyon ndenge to akokutana pa na kitikin donc na bima ki pona luka miki na komi mana porte mikili na tala ngone girafe na dongol na kota te na zonga tikin kin Angola na saili nzambe na bâtir pe église na saili nzambe mo makasi pa na ke Brésil pe na saili nzambe na bâtir pe simbita après ndenge nzamba sainga ngolu na zwi nationalité abi poto yo lukaki oke naona nzea mai o lukai kako kende so Espagne mais na otambwisa yo papa poto liboso na niata ezala Londres na Angleterre na kita papa na benga yo ti na Angleterre na kiti na Angleterre sko na ibisi na immigration na bibo betela ngai entrer na bimana luka ole ko le poto sali presque 13 heures du temps kolongwa Amérique latine ti na Londres na bina na nzala bo betela entrer na luka loko le pona lai na euro siko na kati aéroport euro ba ozwate ba bisinga te bino boyaka sans visa neti bieno esa continuité bima na oluka tata na bima mana bande obenga batu naza na London nao tala ngo kufa bande ko bakanganga basinga pona kufa tala témoignage à Jésus Christ ndeko be mission to sala pona ko édifier ba ndeko nange siko suki eza sukate vie na yo po ebongezaka Jésus Christ le seul moyen chemin la vie la vérité donc ce qu'on dit meli Yesu yebaka bekai
mai elongwe na elongi okomi mamutu ya vérité bandi ko affranchir yo ko délivrer yo ko détruire yo donc Jésus-Christ ye moko banda ko opérer na nzoto na yo po mona lobiko ndenge perelenga donc premier poto na kita Londres na vandi petit na tamuna bengi bande ko poto kuta bazala pe na boulot na yo zonga na ngai aéroport tozala na escale ya journée mobimba banda 6h ti 20h na 20h ko to longwana na aéroport ya Londres pas Roissy Charles de Gaulle oui que la guitare na Seigneur Jésus-Christ merci na go kufa na nzela tinel na nzela zamba na mai batu bazo ba risque ba kufa baninga bakanganga basinga poto ngo lelo papa na yesu ko na facilité papa na kiti ta na kité na Londres na bi poto ngo nzo ndiza la possible boko tonyoko mapona no lugani na banzela na kiti na Roissy Charles de Gaulle papa eloko libosoko na okima na motema na obi tout est vanité na kombi na potango papi gende na bana omona yo extraordinaire nazomona tout le la vie na ibisa mutumo papi gende wana madoki ndeko abite papi gende ande komite azala muninga note wana zana niveau extraordinaire webi ke lelo mana zana na plateau na ibite so to wana kwa mutu pona muteke to zana kwa mutu to zana okoma abonde kwa ebisa nga okoma te mutaloko akufa so mutango asekwi to Jésus Christ c'est le maître suprême, c'est lui qui est la solution. Ndeko ndimelaka Yesu ndaza solution, ba révélation nanga na koma le ko sala batu délivrance ko prier le pebembe na komba Yesu la moki nzamba selinga ba miracle authentique na Angola na Brésil batu bayebi bayebata na poto pe na mana prier le batu msu na téléphone ti lelo batu ba mona loboko na nzambe ba brésilais kutu ba image za ona ko la so ko tia ba image ba brésilais ba mona loboko nzambe sikoyo na zuni kamango fele na ko kabela opo fele ndeko aza na problème alina prier numéro nanga papi gena officier ngo benganga na appel normal na ko prier parce que eza donc on a eu ngo gratuit na okabola bino pe gratuit parce que Jésus Christ la solution miki lango pana mena mona pe Tour Eiffel na mona pe Champs-Élysées na Arc de Triomphe donc c'est vanité eza nango rien de spécial ndeko yawa batu pe bazo souffrir eza pe na batu pe balala libanda batu pe balala nzala donc lola ndo tozo zela kuna esengo pasi zalate nzale zalate souffrance zalate en tout cas merci beaucoup merci Charman Issa Kalisa je crois ndeko bolanda biso boyoki apôtre Alain apôtre Alain Soulé motema maman Nancy vraiment ndeko oyebi émission sotali bien maison Alfort to sukiawa mais so tali bien mission yo ezali c'est-à-dire omoni quand to beta kama sola ba rally ba tusu ba kansa on to na bena de bia mutu so ka sene tsoka zo ki avion ya gimbala moko oyebi nzamba ko lekisa yo na banzela moko boye kaka pa na besoin na yo amen siko kwa na besoin na yo fo lekso banzela moko boye po yo fo c'est-à-dire yo za la témoignage ya nzambe et pas ya batu batu ba mona monena nzambe pa na tala ndeko na so isa babaki po na ye sili amona biso ko neti to extra obi ke ya mutu mo ande ko babi est-ce que poto na vene existaka mais nzokande nzamba lexa bat na désert nzamba lexa batu c'est-à-dire ti na nzamba comme ça amen yango moni bita émission ezali toza ko yebisa mutu moko olanda biso na émission il faut comprendre que Dieu existe nzambe abimisa oyi nzamba bimisa ba mai na ba désert ni solo wo ki amuti amen mutu ameli masuba poka bika siko kasi abiki na masuba na te intervention divine amen ya nzambe kitaki ye moko nzambe kitaki biso mona to bunga na ba désert nga na bunga na désert nga ye omoni makamsu to lo bangwa wa to lo bango pona to bisa mutu moko aza kuna na banzela o biso parce que banzela ngo kongola soso pembe banzela biso to yao batu ba ebele bazoninga ba banzela wana mais ebele wana biso pe espoir ezate za espoir soki pe oyoki pe lisolo ngo subi o comprendre que non ta potongo pe maman na facilité bobu ay oye pe potongo ça sert à quoi onyoko ma nyoko ma na nzambe nyoko na koluka nzambe amen trop la suka pour na lelo merci na bino ndeko na dibiso tia pesa mbote na bige so na tigelo place on a té comme problème vraiment parce qu'on appelle si frère JF Ifunge mbote belé na pesi papa Ali Mongala na pesi frère Tangu Bangala mbote na bino
Vraiment, il y a les bossons on remercie nano Papi Gene, merci naza reconnaissant parce que nanzela na bino nde toza komona na baitando eke partout na monde entier. Migler Pemba, la PC Pemba de Migler. Ngai nakoma mosala nzambe. Amen. Mais mission oyo na osalango en qualité il y a homme de Dieu, en qualité il y a réaliste, témoignage, il y a réaliste et puis aller en gando et puis muto a sala moi parcours à vie au bisonios tout le canabino pour na luka poto il y a na eko témoigner ngo na nesika musuna ko eko témoigner ngote so ezana nzela na binote donc ngai na za mosala nzambe pasteur Jansi Kalisa on a passé ça témoignage dans nga bandeko bolobai deuxième partie suite fait yangoyo je crois sona oleka na oleka ce que ezala pona évangile ototombola ko manzambe vraiment na pesi mbote na bandeko nyoso balandinga Arli la Grâce télévision mama bana 4 na pesio bambota mingi BBC Muzu bambota mingi Christelle Sadi motema papa Kovo Mimpala bambota mingi papa Guy Amisi la lumière du nord ndeko nanga toujours apôtre Alain Soule motema mama Nasi na ville Alfort ndeko lobi mana liaki kitoko mama Nasi nzaba pambola yo wana ma famille do alianga ndo ya donc muto banda kolisa idéologie na Lagos abi master moko eza souffrance na ko vanda boete pour les amis na kitakine akitakina beta mikile biso tika la vision de idéologie mais batakiti bande batika laka donc apôtre Lena Pesio Motale Soule ndeko papa Michel bambote les propres na pesi Gibua Gigolpes na États-Unis bambota mingi na pesi Arike Mokene na Turquie les rois de Istanbul bambote Arike Mokene na pesi les rois Mokene bambote Fwebe Mokene na pesi mnombote ve Germain les balles wana baya na ngai ya Germain les balles bambote ve modero pesa bambote Sere Lodi kuma bambota mingi vraiment na pesi mama Stanio Sombote na niveau Canada pesi mama Valencia Kubana Cecile na papa Christianga na bambote pasteur Charles ba séjour na kin Charles Moulamba motema mama Fifi église Rehoboth na Brésil ba brésilien nyonso na pesi mbote na São Paulo ba mama Galerie ba mama Kabelo bambota to pasteur Jansi yeyo nzamba pambola biso asela bino bolamu boya na epa Yesu botika mikumba na bino ndenge alobi na livre Matthieu chapitre 11 verset 28 à 29 boya bo décharger mikumbe pa na yeyenda za la solution c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ba diaspora na pesi mbote na GF Fongi na lingako mingi ya chuke bambote mingi na pesi ba congolais mbote to linga na bandeko nanga ba congolais to zala bomoko na bomoko nde to benga banguna ba rwandais ba o ba tumsa biso monde to za ko trahir mboka na biso likolo d'intérêt personnel nzamba pambola biso nzamba osala ngolo na Congo ebonga na kombo na Yesu. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Tromi da suka soko mon émission oyo s'abonner. Moi soki oka na se wana bolo moza putain ngingo o s'abonner mamo direct o comme m'abonner na biso. C'est-à-dire yo za wana et on se donne ça là, surtout ekoti yo moni yango. Donc bo s'abonner na Tolobe la vie nulle part ailleurs. Monia mutazaka lesa zoloba. Amen. Makambo za mo belé to solola. D'ici là, botika malam. Tolobe la vie. Allez, bye bye. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya monato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya monato nanga na bomengo nanga
Maestro Tabota, grand frère ya Zigigi, Zigigi moninga ya Zinabo, pe a sonam. Eloko nini ebimana Kinshasa na zwaki te, botuna na yoka. Mon mari est capable, nalingaka ye nyonso na zwaka. Atomita kona sanza motoba, baninga bakamwe ndenge na zwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete, mbula nyonso nga nakendaka. Mobali nanga akoka, mon mari est capable nyonso na zwaka. Junior qui sent la force tranquille, Antocha Korobela, Samy Cointreau de Belgique, Didier Sanda, Anemas. Grand prêtre mère, Anne-Marie Bichiloa, loi de l'homme, Fanny Kembo, Helvétique CH. Eloko nini ebimana Kinshasa na zwaki te, botuna na yoka. Maria Kitoko, mon mari est capable, nalingaka ye nyonso na zwaka. Anaïs Meta, Mama Isis. Kona sanza motoba, baninga bakamwe ndenge na zwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete, mbula nyonso nga nakendaka. Mama Chocolat, mobali nanga akoka, Paul Mungeche. Mon mari est capable nyonso na zwaka. Mishingita Kongolo, grand prêtre mère, prêtre des prêtres, Basel. Yolito de Belgacom, Royal Plaza. Julienne Koulamambo, Switzerland. Makambo Finda, en direct de Bruxelles. Tozali Kokoba se Kokoba. Eloko nini ebimana Kinshasa na zwaki te, botuna na yoka. Mon mari est capable, nalingaka ye nyonso na zwaka. Atomita kona sanza motoba, baninga bakamwe ndenge na zwaka. Poto ekoma Kinshasa na makete, mbula nyonso nga nakendaka. Mobali nanga akoka, mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de G. Yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lalite mosala seko banzayo Utotika ngai na kopa na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dogwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lenge komyo memela ngai DJ Kisalou Son Chideric Tamba 4 saisons Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose Manda Mandalala Est-ce ozoyeba ndenge nazosufrir Nakamokolala oyo nazosentir Bolingo yatindinga mpe na conclure Namipesa na losambo Libasa nanga kade Mama Anina na Deborah Diana Sumbu nazobanga nanga déception Soki moye
motema na ngai. Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noa Diana eske zoyeba ndenge nazosufri ntango kolala ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga Deception soki moye ezali yosalata wana moyima banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya suka yana tango toka mwanaki Liloba na nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba